de l'enseigner. Bande cognos, ya qui pèse pour ça. Maman, tolingaka koloba mingi te parce que nous les femmes, moi o ezande ya biso, tant to betaka tolo biso nde basi. Moko na bengi bino boya pile botona bosala débordement. Les 30 oyo biso nyonso ninga idéologie chapelet l'artiste yeyo tokuta na biso tous les 30 na kati ya lokala ba mama muto yekuboya makambo isosala mane 30 oyo na lokala akufane ye Bande ko tuna bo mon avec negni bande ko rendez-vous n'est pas manqué le 31 la Kimpes et vous allez coucher Biso nde ba femme de valeur, moi na biso, ba maman, ba papa, bo soutenir basi na bino. Et pas ya Zoé qui temoko. Et pas ya Zoé qui temoko. Soko koti la rire c'était gratuitement. Joël Kitemoko abengisi biso na kati ya JSK Kitemoko. Tala kaka pana ye moko JSK Kitemoko. Fille a bien asale lo bien na kati ya lokala Joël Kitemoko, fille a bien fille bosso. Tara mwana ya mama tala na kumba na ibelete wa saka da passer ya kweta njango obata silikote ya tia mbali yo shimba ya kote bako ni malanga ye aya kushepela mena yebi mwasi na mobali kushana 3000 points ya pamba na sibino Le 30 oyo tokuta na pa Joël Kitemoko na lokala ya spectacle. Ya pas basi baye 1500 francs. Mobali 2000 francs. Couplet 3000 francs. Bora tete les 30 Joël Kitemoko la femme catalogue Taylor Fandam. JSK Kitemoko ye moko benki bino boya doit d'entrer mutu na pona ba mama saka na 1500 ya pamba surtout bana mibadi couple ejana 3000 francs ya pamba. Donc tozanga wana te mwana mwasi nyonso yaka na 1500 francs na yo. Mobali oye na 2000 francs na yo papa. Yaka na couple na yo, yaka na fiancé na yo. Wedika ya lobi ko la lokala te. Bongo tolongo kuna tala place toke Kimpese mala moko. Le 31 mars oyo. Le 31 mars oyo. Ipa ya kale Wedika kabozanga to wana gérant na biso. Na kati ya mer rouge. Iket kokolo